Aye, mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu, tala evandeli na ye, mwasi ya pembe, mwasi ya motema pembe, maboko pembe. Lareine Nzinga, mama oyo ayebi kosolola, balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaine na biso. Soki orate etali yo o na yokaki te, o na monaki te, tala ye wana mama kitoko, evandeli malamu, Lareine Nzinga. Fumbua vraiment esenga kopona yango vraiment bien po Fumbua ezala ata mosusu mwa banzete esengaka vraiment kopona yango pena bien Fumbua na biso po esenga pena po kopona yango. Moni Fumbua eza vraiment soin koko bambote na biso eza bongo abino Lareine Nzinga. Bon le Lareine Nzinga vraiment amemeli biso recette ya Fumbua. Recette oya Fumbua Lareine Nzinga memeli biso eza recette moko vraiment oyo nini nabandi mama bayebi yango déjà Fumbua na biso atake ba africaine donc Fumbua vraiment eza loko moko tolinga makasi yango na siko lelo Lareine Nzinga lobi yepe akoya na recette na ye ya Fumbua po ete eza pe na bapapa bavandaka bango moko batalaka pe biso mingi eza pe malamu mingi bayekolaka vraiment pe kolamba pe bamama pe misusu na bana na biso ekosunga biso kaka biso nyonso. Yango siko Lareine Nzinga alingi vraiment alakisa biloko na ye oyo ekokota kati na recette na ye ya Fumbua. Ya liboso na kobanda na kolakisa bino tomate na nga na niki yango, tomate ya mbuma na nikaki yango tokotia na Fumbua na biso. Après tokozala so na besoin ngolo na nini ai après na matungulu na fefa na biso bomona wana muscat na mafuta mbila mungwa après na mwamba. Après tokotia lisusu Fumbua na biso bino bomona ke Fumbua na biso na sokoli yango déjà bien po ete Fumbua esenga fo kosokola yango vraiment malamu. Soki osokoli yango bien te ezaka na bamanzete moko boya mike na kati donc epesaka vraiment bien penate bino boyebi ba Fumbua oyo biso toliaka awa ezaka déjà congé na frigo ezaka déjà pio ekangama vraiment na glace donc epesaka vraiment bien te tango ozobimisa yango otiango likolo wana na tango bando pona yango donc nyonso wana eliaka vraiment temps ebele ke bamama na biso na Afrique tango bazala bazwaka Fumbua baponi bakati mike wana ezalaka déjà ya fraîche mais biso toyebi ba Fumbua na biso ndeni ezalaka yango na moni ke Lareine Nzinga abimisaki Fumbua na ye déjà na ntongo après aponi yango naponaki yango vraiment biebe nazalaki na temps kopona yango banzete nyonso elongwe po ete ntango na kolamba yango ebima bololo te ebima pe banzete wana te. Bino boyebi ba Fumbua na biso ezalaka na biloko ebele na kati donc epesaka vraiment bien te ntango ozolia Fumbua na banzete na babiloko mobe na kati donc epesaka vraiment kitoko te. Yango na bamama na nga kolamba vraiment tozalaka na temps ya kosala babiloko na biso po ete ntango tokotia na monoko na biso tolia yango vraiment na petit nyonso. Ok, yango biloko na nga oyo nakotia na Fumbua na nga yango na kala mingi te na kolakisa bino sikoyo ndenge nini mama Lareine akolamba Fumbua na ye. Ok, merci. Nakutambula senayo poete yuzanzambe nakutalela siyo hata pasile kelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi mutima Elunga esa
elonga ezali se na Yesu Masiya ya Nazareth, elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya ya Nazareth. Bien aimé, croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basante nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema nanga esanjola seyo kolo Zebo na yo na monoko na ngai koloba te. Bona yebi ete merci ya Nazareth solo pona yebi ete na sena moyoyo na yo na pasi bitumba na taleli yo na yo Pambonge na simbi se kombola yo na yo na vilanga na simbi se kondima epana yo na yo Ma message confirme oui. Elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi. Yesu Masiya tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te, crois seulement. Alléluia. Mwana kufa ki azongaki na bongo. Bien aimé, nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Poete longo na ye. Papa sinanga na yebisa moto te. Ata na bampiaka na kota bonganga te. Mipepe mbonge na simba kaka kondima. Ayebi lisungi ya moto ezande vanite. Ata eumeli na zozela tununga. Ona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye. Ezali